Senko a dénoncé acte de profanation dans la paroisse catholique peu basengi na gouvernement congolais à l'andela ban civique o ba silivra ki na ba acte o ba bengi a soneti na niveau ya kosimba baliesa lelo mokilezo célébrer journée mondiale de l'allaitement maternel ba détail tout de suite en édition habituelle lelo KNB News, première chaîne d'actualité, on continue Kasnalinga la NASA Nessenga ko présenter les bino édition il y a lundi le 2 août il y a lelo. Bon début de semaine partout bonjomi na Kinshasa pe libanda ya mboka pona kolanda KNB News ya mokona lelo tikato fungola yango na plateforme Lamuka o ba célébrer messe lelo pona ko se souvenir na ba victime ya génocide congolais o batunyo so bakufa na ba guerre o esalemaka kuna na est bazala ki bongo na cathédrale Notre-Dame du Congo wapi ba célébraka chaque le 2 août na mémoire ya ba victime o bazwa makama na tango ya bitumba na est démocratique du Congo to signaler que présence remarquable ya Martin Fayulu Madidi président SIDP moko ya lisanga Lamuka ezalaki signalé to kozongela bino mikolo ezali koyana ba force détail. Plénière en Assemblée nationale lundi 2 août, il y a les lots 4 points qui na ordre du jour, notamment adoption, il y a 4 procès-verbaux, examen, vote, il y a proposition de loi relative à la promotion, il y a la taxe sur industrie, adoption, rapport, il y a ECOFIN, pédicule sur évaluation, il y a état de siège, où c'est vrai que ça, les manawi, cloto, cause on a bino peine à mikoleza, pour la police, bino ba décision nini, et zomaki na ba élus nationaux, au basangana ki ya lelo. Bajan non identifié bataka qui résidence à son éminence l'archevêque de Kinshasa cardinal Fridolin Ambongo dimanche dernier wapi basakaja qui pe la police ezaki mosikate qui kopanza bango bolanda ba détail pesa biso awa na merveille mobende. Groupe moko ya ba individu non identifié bataka qui résidence ya cardinal Walokumu Fridolin Ambongo lisusu siège ya archevêque ya Kinshasa na avant-midi ya mokolo ya lobi 1er août 2021 ba se dispersaki quelques minutes plus tard tango ba élément ya la police nationale congolaise bakitaki wana archidiocèse ya Kinshasa eumelaki te pona ko réagir bongo monsieur Abde Georges Njila archevêché ya Kinshasa ndi atalisaki regret na ye na bato oyo bayaki ko saboter résidence ya mosali ya Nzambe alobaki que ba regretter profondément l'attitude oyo irresponsable bazo mesurer pe bazo évaluer na ba plan nyonso bazo désapprouver pe fermement ba acte o na ba conséquences nango pe ba remercier ki lisusu la police pour l'intervention na ye chancellerie azo benga na ba fidèles catholiques nyonso ba intensifier ba prière pour na circonstances préoccupantes oyo. To rappeler que plus de 10 paroisses et églises catholiques ezalaki profanées na diocèse ya Mbujimai wapi siège eza basé na kati ya province ya Kasai oriental. Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda a confirmé qu'il na message moko samedi eleki que parmi ba paroisse o ba bebisaki biloko ezo figurer pe lisusu cathédrale Saint-Jean-Baptiste ya Bonzola na Mbujimai na chef-lieu ya Kasai oriental pe ba douane belé ya est basé na territoire ya Ngandajika na province ya Lomami Saint-Amand pe Sainte Bernadette ya Kolongo. Dossier oyo eza à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Suite à acte et à barbarie oyo salemaki dimanche 1er août en avant-midi contre église catholique Senko et Téléméli yango pe dénoncé acte de vandalisme oyo salemaki lobby bolanda image pe commentaire. Namokanda publié lundi 2 août ya lelo Senko a dénoncé l'attaque contre l'église catholique bango batalisi que bayambaki na ba regret so sango ya ba acte abominable de profanation na ba lieu de culte lokola paroisse grotte mariale hôtel sanctuaire oyo bakendaki tina niveau ya kopanza tabernacle wapi ezo reposer sans sacrement batalisi lisusu que samedi 31 juillet bazalaki
choqué ya komona video moko ko circuler na ba réseaux sociaux wapi CG ya UDPS Augustin Kabuya atenaki ba propos désobligeants na égard ya son éminence cardinal archevêque de Kinshasa Fridolin Ambongo kwa kizeye entre autres que politiser l'église. Kasi curieusement, dimanche 1er août, juste un jour après, ba propos yango, kotambo na ba réseaux sociaux, to enregistré ba trouble, pe ba acte de vandalisme, accompagné na ba injure, na résidence même, ya son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo. Na groupe moko ya ba jeune non autrement identifié, o ba reprena qui, justement, ba propos au IDPS et Salaki. Na boye Senko a condamné fermement ba acte yango de violence. O ezali grave pe atteinte na liberté religieuse pe d'expression, mais aussi o ezali outrage na démocratie, yango ezali grand recul na chemin état de droit au peuple congolais ezali ko aspirer. Bango bamitunaki pona ni ko s'apprendre na 5 ans. O ezali tango nyonso côté ya kaka cohésion nationale. Pona nini ko attaquer 5 ans, o ezali ko défendre kaka indépendance ya commission électorale nationale indépendante seni na mokuse. Na ko condamna ka acte yango 5 ans asengi na ba fidèles chrétiens et ba défenseurs ya démocratie nyonso ba réagir na violence te. Pour violence ezali arme ya bato bazanga ba argument pe ba débat démocratique ba ebité yango bakimaka kaka na violence. Selon Senko, manque ya ba argument pe manque ya koyeba nini kosala nde ezali kosala ko batu ba remplacer démocratie na dictature. Senko asengi na ba commanditaire ya ba acte oyo batika makambo bazali kosala pe na gouvernement congolais azwa situation na maboko pona ko identifier un civique nini asalaki makambo boye pe justice esala mosala na yango na boye esengeli kobosa na teko parti au pouvoir Union pour la démocratie et le progrès social na nzela ya CG nango Augustin Kabuya ba dénoncaki pe ba fait oyo ba acte de vandalisme oyo esalemaki dimanche dernier na centre Lindonge pe na résidence ya son éminence le cardinal Fridolin Ambongo a telemaki po albetaki loboko na mesa koloba ke moto nyonso ya UDPS oyo akomeka kosaprendre na église catholique ye moko CG ya UDPS akozala moto ya liboso ya kodenonse pe kosala ko akende na makala po justice esengeli esalema pe UDPS esengeli ezala modèle pour l'instauration ya état de droit. Situation oyo etikali donc à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Population na ngambo na ye azangaki ya koloba te na makambo nyonso ezoleka na pe lolenge kani ba jeune bakendaki kosala trouble na église catholique bolanda bazali awa na micro ya Peggy Unga. Mais c'est totalement bien. Débat oyo eza débat ya seni bato ya 5 ans donc tozwaka bato wana ya ba église wana eloko oyo bango bazolinga basala sincèrement eza pona intérêt ya mboka et non pour l'intérêt il y a un individu. Non. Mais comment expliquer que débat est au salement entre bango kuna kaka bango mo ba pona ekete ba confession religieuse ne ba sala élection pour na kobinisa président ya seni. Mais maintenant là bazo sala yango. Moi ba mbutu moko eza entre bango. Mais comment expliquer que désordre wana pour na koluka intérêt ya mboka ekende liboso mais lelo oyo moi un groupe ya bato bakomi ko zwali kambango et komi ya bango particulier. Pourquoi? Est-ce que bazo luka intérêt à peuple to bazo luka intérêt na bango moko privé? Soki makambo salema kindenge wana. Mais il fallait batika babongisa on ndenge bien. Mais qu'est-ce qui a fait que groupe ya bato wana je ne sais pas si ba identifier bango. Ba ke ko menacer cardinal ti na ndako na pourquoi? Cardinal asali nini? Ok, bango bakende ti kuna. Vraiment pour na basai na Nzambe, c'est totalement bien. Bato bazoti a désordre wana mingi, eza ba homme d'affaires wana o ba koti wana. Ba homme d'affaires wana baza banani. Bato église réveil. Bango nde bazoti a désordre wana mingi. Na kosenga na bango bati ya ki mbongo ki nini na bango bati yango pembeni to bundela nano mboka biso nyonso. Ali anticonstitutionnel. Bato wana il faut bazala identifier. Et puis, Kangisa Bango a qui des droits à la Moussalana. Ce n'est pas ça. Église catholique et église où était les Maka, ils ont toujours si il y a processus. Alors maintenant, ce qui est commis, il y a poursuite, il y a battuti et pas il y a cardinal.
kokende ko agresser ko bebisa biloko vraiment to lesepeli na yango te ata muke même esalemi na Kasai soki ekomi lolenge wana église catholique etelemaka mingi pourquoi bazotelema badef bazomona bandimi na bango bazosouffrir nde yango batelemi mpona kolela. Mais l'État pas une institution, ils allaient vraiment habilité pour la sécurité parce que jour wana comment parce que ceux qui top Congo arrivé Kolobayango parce qu'il a fait les investigations, il a trouvé qu'il y a eu des personnes. Mais pourquoi pas l'État et mon corps allaient payer un service anér. Service anér ils allaient habilité pour la constituer, pour la cibler battre des bassins qui des ordres wana. Au lieu de ça kabarimel parce que nani secrétaire général il y a eu des personnes. En l'occurrence, Augustin Kabouya, il s'est défendu à lobby, Bazali quoi qu'ils aient l'IDPS. Mais ce n'est pas l'IDPS qui est allé saboter, c'est parce que jusqu'il n'y a pas une preuve qui témoigne que c'est l'IDPS qui est allé saboter. Ça peut être toute une autre tendance. Donc maintenant, nous demandons la sécurité, vraiment la visibilité, c'est parce que jusqu'ici, les gens ne sont pas sécurisés. Nous surtout maintenant, ça revient au ministre de l'Intérieur, c'est parce que c'est lui la sécurité. Il est censé y avoir ça la union surtout pourvu que à sécuriser le peuple tout comme toutes les institutions peuvent être sécurisées par lui. Santeline Ndonge, ils ont bateau bakenge la rabasaka wana. Mutaotaka libanda basa les na Santeline Ndonge. Eh papa. Batia na kwa mbrie peuple, le peuple a besoin makambo wana te sikoyo. Il a besoin alia bana bato batango fele nanu, batika ba mbriema basango. Botika biloko wana. Ah? Botika biloko wana eza bien te. Tu dis que non, IDPS c'est parti il y a non-violence. Mais sur c'est passé là-bas, on a évité si effectivement ils ont battu IDPS, débarqué au salle à désordre. Formellement, on a condamné actuellement et c'est pas ça qui lobby dans Centre-Ligne Ndonge. Mais pour l'instant, je ne sais pas affirmer que non, ils ont battu IDPS. Mais tout le monde a quelques bilongeza qui non, bakinois. Mais il y a banité sur ils ont battu IDPS. Non, batika bango basala musala na bango eza mission batinela bango basala oyo bango ba retrouver comme consensus yango ne basala ba parti politique batika okota na makambo etali ba confession religieuse c'est un peu ça apparemment bato ba keno ça des ordres wana baza bato ba parti politique mais to identifier des que so eza ya IDPS so eza ya wapi mais batika ba confession religieuse basala musala na bango oyo batinela bango comme mission et là on a resengeza que basale la ba consensus na bango nde bayokana ki keno ba voter ba bimisa soki candidat moko bango nyoso ba accepter ko kimieza na mboka koki vraiment olobate ke bebo etime bato basala ki acte wana eza mabe puisque mon sel na nzambe basimbaka yete quelque chose ata sale mabe ba sie ba na ko toucher yete basali mabe bato bazosala eloko wana batika toza kosenga na bango vraiment batika ezala mbala ya suka vraiment eza malamu te vraiment oko tozali kolela vraiment makasi na acte eza posé ceux qui bayebaki bango baza bato baza ko mériter bakende prison bakanga bango. Bomesana nango poto blevita pona mikolo pe bana somba lia meka sans la provision ezotekama partout pour eza produit ya Beltesco. Ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltesco aye lisusu na Blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamines sachet moko kaka ya pamba ya Blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka. Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie, farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux, farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu, farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu kobosa na te ba tchepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa. Poto Blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosakana kitoko. Poto oyo ozomona Blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo. Ya monge. Mais là poto Blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko. Beltesco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa eleki partout. Lelo mokili ezo célébrer journée mondiale de l'allaitement maternel. Ba détail tout de suite.
Le 2 août de chaque année, Mouki célèbre la journée mondiale de l'allaitement maternel. Il y a une occasion pour l'organisation, pour l'association de femmes et des hommes dans le monde entier, pour soutenir, pour encourager, pour protéger l'allaitement maternel. Et ça l'a initié la OMS ou a fixé traditionnellement date. Les sous durant 3e semaine du mois d'octobre, au cours de la semaine et allaitement maternel, c'est la promotion et allaitement maternel. Tout est que initiative yango et bandaka na hôpital Innocente Florence na Italie na août 1990 wapi et salemaka réunion moko international consacré à l'allaitement maternel et rassemblaka ba représentants il y a plus de 30 gouvernements, de nombreuses organisations des Nations Unies puis organisations non gouvernementales ONG. Na suite ya réunion yango na février 1991 l'organisation puis ba personne ba souhaitaka ko protéger puis ko soutenir ko encourager allaitement maternel wapi na bongo bayaka ko créer réseau mondial dénommé WABA. À l'issue de la réunion yango na février 1991, l'organisation puis la personne au basalaka présent na réunion yango ba souhaitaka ko protéger, ko soutenir puis ko encourager l'allaitement maternel. Wapi bayaka ko créer Alliance mondiale pour l'allaitement maternel na soutien ya UNICEF. Moko ya action principale ya réseau puis organisation yango ezali bongo consacré na l'allaitement maternel na but ya ko sa visibilité na l'allaitement puis ko permettre na chaque maman na mokili mobimba à exprimer soutien na ye na ezali le préoccupation internationale ya santé publique. Et sengeli koyeba que les maternelles et pozali ko présenter ba avantage ebele pour na bana, notamment privilège o ezali ko créer entre moi na pe maman na ye affection na les sous les maternelles yango ne pesa ka moi la sagesse pe intelligence et ça la que azala la bonne santé. Kasi allaitement maternel ezali pe moko ya ba élément o esalaka ko maman azala na bonne santé et permetaka maman à perdre poids ou azwaki pendant grossesse et ezali ko réduire risque ya ba cancer des seins pe ya ba ovaire yango ezali prolonger pour que esunga maman azwa retour ya ba menstruation na ye yango ezali très important pour la moitié. Et ezali ko battre la paix santé na ye en plus ya ko battre la santé à mwana donc ezali ko réduire na mwana et ezali ko sala ko mwana paix azana en bonne santé ni ko sala ko maman amelisa mwana na été important ezali makasi et sengeli ko eba que allaitement maternel ezali très important pour yango ezali ko prévenir mwana contre obésité. Yango ezali ko fungula ba besoin nyonso pona ba bébé parce que ezali ba vitamines ba minéraux nyonso ya malonga sel graisse protéines pona bébé akola lulenge ezingobani yango esalaka que mwana azala en bonne santé pe mwana akola malamu kutu ezali conseillé na les 6 premiers mois ya mwana amela eloko te kaka mabele ya mama na ye po yango nde ezali pour la bonne santé na ye. A cadre la journée à lelo maman nyonso esengeli ko apprendre komelisa mwana mabele quelle que soit ba responsabilité na yo professionnelle tope o salaka zwa temps ya komelisa mwana mabele po ezali pour l'avantage na bino mibale. Qui dit mieux vive la journée mondiale de l'allaitement maternel. Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité, on continue Kasnengala à te proposer une émission Kindoki politique. Oh, ça déjà en ligne na chaîne YouTube na biso KNB News. Bon, en extrait, Kasbogo Sénateur, qu'on s'abonne. Malonda lelo avant Lipembe. Lelo même scénario et on y les 6 confesseurs religieux ont malonda. Lelo bangwana baponi, baloyi mutu mususu. Curieusement, parce que malonda d'emblée toyoka ki autaki na bakimbangiste. Mais tosali bobu mon côté, lelo bakimbangiste va changer pour ça babinisi ne mutu mususu. Et mutu wana nde wana ba misusu baza ko contester lisusu. Pauti et pas bakimbangiste. Alors lokola baboya ki malonda ya liboso. Même scénario s'est répété 6 sur 8. Les deux là, église catholique, église protestante, baboyi, bazako luka consensus.
pour bapesa présidence wana na mutu mususu. Est tokozonga na oyelekaki liboso, hein? Et maman, il faut qu'on aille plus loin que la makamulali sur vos mototés. Les lots qui mabunda za libanda, yeba que parmi les dossiers, oh et pour ça il y a des dossiers à Malonda. Et les lots papa Mbosso, nde mabunda mibale. Bah jouer na sagesse quand même que zong isabango ba ke ko consensus malgré que zo mité. Yango tozo benga et zo mité mais faut trouver solution. Hein? Vraiment qui mia na molimo ya cardinal Mosengo bipa ya Zali na yebisu sutangu azako kamba conférence nationale et ça na phrase ne moko na répéta yango mingi aloba les hommes politiques congolais se sont entendus pour ne pas s'attendre et lelo soko landi na landi déclaration ya ba confession religieuse ils ont trouvé un consensus pour ne pas trouver un consensus. Ce qui n'a pas qui maniola yango malamu. Parce que consensus c'est anime. Tout le monde a mis sa signature na carte. Justement. Bango nyonso ba signé les 8 confessions religieuses. Mais na carte dossier ba musu. Non, dès lors que ba signé, to lo bananu ke ba yokani, ke to signé. Mais makambu nini ba signé tanga o ba signé, ba lobi non to yokani na bisote. Donc bandimi consensus ya ko signé likambo yo baboyi koyokana. Vraiment c'est compliqué. Hein, ezo sala vraiment moi passe toko benga banganga mayele papa ya milimo balongwa nanu na ba esprit ya ba politique. Parce que eux bazo sala wana bazali toujours téléguidé, majorité baza téléguidé. Eza bangote mais il y a une voix audible aux olobakati na bango. Pe ba candidat bazo présenter biso so to bito tsa une commission pour enquêter pour na bato wana ba mona ke bakoza na rien à voir avec la confession bazali ba poni. Comportement ya basi oyo bazalaka toujours attaché à la famille na ye alors que si abala c'est-à-dire que nyonso le kananda kuna ye faut betela maman to papa chaque jour akina pas na bango rapport nyonso situation ndako na ye nyonso ye bana na famille na ye comportement wana est intéressé biso mukula le bola na ndenge population kinoise bari agissa ki na micro ya Peggy Ilunga pe merveille mumende moi c'est to mobile ya kotika ba parents pe akokende kosala foyer na ye wana nde elobami na mokanzi ya nzambe elingi koloba ke baboti bazalaka baguide pe pompo na koakompanye bana na bango na nzela ya réussite bango bakokolisa mwana bakotangisa ye bakopesa ye pe éducation ya malamu mpona lobi azala utile na société yango ezalaka mission ya biso bato na mokili kasi libala ezali période moko ya maturité pe il faut kozala mûr mpona kosengager na libala ya kokamwa ezaki basi ebele ya mabala abala déjà mais okomona ye chaque jour epai ya baparent okomona soki kaka mobali apesi mukongo ye akangi ndako pe akepa baparent ntango kozonga akomi kaka kolamba mbangu na pokwa surtout ba oyo bazalaka bali azwi ndako ya kofutela na avenue to pe na quartier moko na baparent to na famille na ye okomona ntongo midi pokwa azoleka et comment kutu na ko déranger baleki en tout cas wana edimnaka respect yango biso magazine KNB News to kitisaki micro pe to solola ki na population kinoise soki comportement ya basi ya mabala oyo bazalaka toujours attaché na famille na ye ezalaka malamu. Bon, premièrement ezana mabe esprit wana donc moi si babali balongoli pa na bino okomi pa na yo oza droite ya ko kenda pa na bino ke ko sengelo ko senga piliplo senga mungo senga mbongo aloso po mobali no aza na ngote eza mabe ezo rabaisser mobali ezo kitisa valeur ya mobali na famille surtout na famille oyo basi baza ebele ba mona yo ya yo bala ki okebi aleki na ba oza tuta mama nazangi boy mama ko benga na téléphone eza mabe ba ozo mobali no valeur te même si bwana matanga boza na likam muto considérer mobali no azati parce que ba yebi bino nyonso bo dépendre pa na bango na ndako donc muto considérer mobali wana azati. Deuxièmement, so tokengo na niveau spirituel eza mabe makasi eza lokwa lien eza kwa singa moko zo réclamer zo benda yo mutu babali yo OK. Bien sûr kuna toyebi na libala ngo tokendaka okuta nzala okuta kolia okuta nyonso donc ozate wana kaka soki ezate yo mbango zongi pa na bino
faut que buka basinga na ba lien na ko kata yango eza ba malédiction mo ezo réclamer yo donc ozo nga pa bino tant déjà kenda ko senga jour mobile boko beba na bobundi kangibulo no OK parce que okenda déjà kuna sani na yo wana ba buka yango tende baloba ke somo tabali balongoli sani na yo ya yo elongwa te zali basi ndenge wana eza malamu te wana ozo bimisa ki profeta ya mobile no libanda bozangi ozonge para bino wana ila kisini fait de compte oloba kena kokina ngali sudo tikana kanga biloko na kende or que moi si faut supporter nyonso ezate bo subir conséquences wana ndenge ezate yo moi si faut za na makasi ya koteka po mboka na biso ki sasa soko vandi misale ezate mibali bazo souffrir makasi yo moi si faut za la courage ya koteka ndeko mona okoyeba ko supporter moi pasi wana fait de compte bobala ko kende para bino ke tala ba parents na yo na place ke bakende ba yamba en honneur ba zwata kit ba pesa bakomo lobane ke o aza bokilo na biso papa zwate bonga no vanda pona nini yo moko mwasi oke ko kitsa valeur ya mobali na yo en tout cas za malamu te mwasi asala ka bongo atika pasi ezala ka bisengo pe yalaka ezate pasi kaka ezate mwa pasi mo muke yo ke ko teka mobali no na famille na bino eza malamu te. Comportement bongo eza mabe makasi pourtant yozo ke senge pa na bino baba be mbala no gaillard zéro ani lote baba sekai non eza non question moi ça silisa poste pas bon eza non ka ke moi ça za ne sopeka ay bomba sekandar na été là on ra bon on essaie comme respecter essaie comme deux autres comme mbala na yo donc bolumbu nyo so mbala no eza na poisa donc il faut que bomba ra mobile bato ba sa bon faut batika batika poeza mabe makasi bandeko basi kokene kota ba parents eza mabete po toyebi ke sala ka mwa pasi kozala musika ya ba parents obosai na bango 25 ans to pe plus to pe kozala musika ya bandeko na mais il faut kotiaka yango na programme eza te que chaque jour kaka yo kenda kotala bango okoki kokende ata une fois par mois kasi ya kokende chaque jour ekidisaka mwa valeur pe na respect esilaka yango ezalaka pe malamu soki obali okende kofutela mwa musika po mwana kana mte na famille kokende tongo poko wana eza malamu te Kinshasa eleki partout. Et c'est la édition et le 2 août 2021 on a ça qui n'est pas présenté les binômes merci une équipe technique et rédactionnelle au sein qui m'a kitoko Nasima caméra tout ça qui na Hervé Zaka régie et Sima Makina Timothée KMB na réalisation il y a Nathan Siata édition Sima Makina merveille mon ben de toujours la coordination il y a grand lion de la communication Jimou Kenditi Manganga na bino to kuta mko lezali ko ya kasi merci mingi na ba téléspectateurs ya KNB News bo continue ko landa biso po ko informer bino de devoir na biso merci na bino nyonso partout dans le monde ngala bino to kuta mko lezali ko ya na ceci moko ya ko servir bino toujours d'une manière très professionnelle bon début de semaine wa pour zo mi pe kimia et ou mena mabota na bino magazine